ils ont froissé, ils ont cocaté, j'arrive pas. Camarade, t'es cabana. Na la mouki na kinaza na ndako na prier na fanzi na solaka na mobile nanga na za na camarade na ngeza bana nanga mani ka bendi bote ba ndeko bomona bana ngani ba photo camarade photo non ndé na ofanda mo solitude non les autres sala nga bakamoko non il y a deux fois na komo mwa nisi motezo zo bebanga na komo craquer na olubanga moko au moins na vandi na bandi olela na banzambe na zonga à chaque fois na benga Jonathan maman kozonga te benga France maman kozonga te au moins na R9 so na bengi kozonga te chérie mais c'est très dur na okokate tant que yo qui les causes de la foi et ça là qui na za kita rebelé tamba na tondo solati tout ça il y a un problème tondo sur la société et puis place mboka zali connexion ça passe moyen obengaye ezate et puis place akendaki place on a côté moi bitumba ezali akutana kina moi ba téléphone ebungi non akutana moi problème. J'étais tellement attristé na Nzambe ngabi Nzambe ndé na zabo esoki moi na nga moko apotité to mobile na nga apotité Nzambe na ozonga pa na tenir te na ozonga na okokate et puis bana na chassa bazo bela mingi donc ezo froissé nga nazo kokate j'arrive pas et au ça que nga na yani tout ça étant bien tout sur la tête ainsi dit non na bana outi cause de la foi na zongi bana na la muki na kinaza ndako na nga na prier na fanzi na solaka na mobile na nga na za na camarade te camarade na ngeza bana na nga bana nga ni ba camarade na nga non ndé na ofanda mo solitude oyo non ezo sala nga bakamoko non il y a deux fois na komo mwa nisi motezo bebanga na komo craquer na olubanga moko au moins na bandi na bandi olela na banzambe na zonga à chaque fois na benga Jonathan maman kozonga te ou benga France maman kozonga te au moins na R9 so na bengi kozonga te chérie mais c'est très dur na okokate tant que yo qui les causes de la foi et ça là qui na za kita rebelé tamba na tondo solati tout ça il y a un problème tondo sur la société et puis place mboka zali connexion ça passe moyen obengaye ezate et puis place akendaki place on a côté moi bitumba zali akutana kina ba téléphone ebungi non akutana mo problème. J'étais tellement attristé na Nzambe ngabi Nzambe ndé na zabo soki moi na nga moko apotité tout mobile na nga quotité Nzambe na ozonga na okoka société j'arrive pas na tenir te na ozonga na okokate et puis bana na chassa bazo bela mingi donc ezo froissé nga nazo kokate j'arrive pas. Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Lili, bonjour. Père Myriam, merci pour le fleur. Donc, ezaki ke tant na hier qui poto liboso manike sokoyo tikali omona to peso musala okozala bien tikala na yo mais à ma grande surprise na ye na fanzi bandeko nanga bato nyonso bandeko solisanga bato
nyonso babane koloba na manike so ye tosala boye babenganga suti bayambanga mpe na telefone te croyant ke naosenga esika olala croyant ke naosenga esika ofanda croyant ke na otelengana me bandeko na nga nde naya na poto na se concentra plus na prière nayesali nzambe nga binzambe de 0 à 50 ans na passé vi na nga moko me naye poto naye naobandela 0 me a 0 wana naobandela 0 na ngai eza yo Seigneur Jésus zero na ngai eza yo nzambe zero na ngai manike eza yo naye ana na ndeko tina na motu te naye na poto kindeko etikala kaka na kombo famille ekufa famille ekufa nango omona baomonde bavandaka batala na te bayoka na te baloba na te baswa na aire nyonso babiva na concurrence siko natali mpena on a grandi ensemble tolia esika moko tokenda baklasse esika moko boexcuse nga nazala très fragile so naoloba makambo eshokaka maya miso ebimanga me omona keno famille ekufa bayoka na te encore un poteau fait bien ma chère, hein. Ça fait 25 euros, 30 euros sur ma boule à noix. Pourquoi? À quoi ça sert tous à Bandeko? Pour ma famille, tu as un combo famille Koufa. Alors, qu'on s'habitue dans l'eau, ça me faisait très mal. Très mal. Alors il fallait s'habituer. Surtout na kao poto ya la kaboy. Na bi poto ngo boy do ma famille kufa bat bayo kanate, bat ba vivre kana crainte. Bat ba vivre na obangana, bat ba vivre na ba limite. C'était vraiment difficile. Natanyo so na faina poto. Oh non, vivre un. Donc on a eu quoi apprendre makamoko oyo. Ne ba te qui existaka. Naïba tiki moukoufan naïba nekono nekono lobano bima kende na 0 R. Mouka na yebite. Mouka malili boye. Non bima na kende de no fana pena keno tant no ebisha bi kisiko kende. Non kisika na kende mouka na yebite. Mouka malili boye. Mouka bakangaka. C'est triste. Pour la nini. Na remarqué bato be na poto. Parce que l'église, pour que toutes les églises, pour placer la télamé à la hati. Pour aimer l'église, ces amis congolais, alors que nous la télamba, bon, mon a la taka, ok, na motema, bolingo ezati. La mitema abatu yesu azati. Yesu azati. Ma oufi pour na matalana, yesu azati na mitema na ngako. Mais le photo l'Éternel existe. Raina, merci pour la fleur. L'Éternel est là, Jésus-Christ est là. Raina, merci pour les fleurs. Quand on a eu, téléphone. Père de Myriam, merci pour le fleur. Donc, ezaki ke tant on a eu poto liboso manike sokoyo tikali omona to peso musala okozala bien tikala na yo, mais à ma grande surprise na ye na fandi bandeko nanga bato nyonso bandeko solisanga bato nyonso babane koloba na manike so oye tosala boye babenganga suti bayambanga mpe na telefone te croyant ke naosenga esika olala croyant ke naosenga esika ofanda croyant ke
Mbote bandi MDG TV Mafuta Sika Salino la grande dame avec un grand G cadre actualité Manix de John Carney Boutou yo kabino moko commentaire ya kocha ezate. Sauf que to mega kopesa moi conseil kaka boyebi biso musana biso ezaka ko sala analyse pe kopesa toli. Je crois bino moko boyoki très bien koyoka ndeko na biso ya mwasi azolela par rapport à réalité à poto. To yebi Manika nani Manika Zali et chroniqueuse ex ya défunt babiando ngawazala musicien ya Kofi Olomide babutani bana mibale moko on dit mibale souvent na soki moko soki mibale et du coup na image to pe na kombo ya babia manike pe asala kombo na ye na ndenge na ye avivra pe na monde na ye donc de Jones aya poto période moko après azongara na ye mais après koya afandi no bobika poto za rêve africain nyonso général cas généralement. Et donc, ils ont un rêve africain, tout. C'est tout que page à poussé, et donc, moi, poto, et ça là, moi bien. Donc, preuve, et il y a bola, moi, poto, bien, mon a image à maniquer, bota la madiko, bobo, iba na gisa sa zaneti, moutali boma, bota maniquer na poto. Le tia banda au kumisaki non, la femme aux lèvres essentielles, nous avons des aramara solo. Ce qu'on a connu tellement dit en bon, moi, tout le monde a ezakité kokonda, elongimikua, bota la maniquer. Moi jambon, moi saucisson, moi miliki. Effectivement, bah lèvres essentielles et misuni penda et boti na nzoto na litama bomoni penda manike vraiment vrai chéri. Bino bozala boyeboke confirmer ya solo zarale l'état bandolo la manike. Non nazo décrire manike. Et c'était juste dans l'ambiance de l'émission bande koto qui voici à mawa yande konabiso comment a craqué na poto neti ami bo maneta se suicider likolo réalité à poto. Ba mambo ezali et bilo bato belé ba vivaka moi natuna toujours motuna en disant que bato o bana mibalite bato bana basité bato bana banate ba vivaka ndenge nini parce que moi j'ai des enfants à la famille et bino bana baba les enfants mais bana baba oui c'est vrai na lingala to pe na elobeli to loba ngwa bana baba masana nga oui mais na réalité bana baba masana bisote il y a des choses que tu peux pas partager avec ton enfant ah non et surtout que biso bana bana mike o solana mamunini surtout ba mambotali nit ba réalité mususu ya mokilo ya babolingo et autres o loba na mwana none po ay bisone to po sani et moment ba kuna ba osakana ba ndenge na bango des fois oza pe yo moko na coin na yo bino boyebi poto bande ko mboka solitude musala ndako sikone tiena minute pe a osala te donc akola mwana tongo surtout ko ya poto na hiver bande ko ngala ya poto na hiver la bimali pantate so batindi ngala ke supermarché na kena ko zonga mbango po malili o mikangela na chambre ou soit ovani na salon zota la télévision bande ko mboka poto so oza na yesu te mingi ya koloba ezali mais tokende na oyo eza essentiel mboka poto so oza na yesu te okata bilamba mboka poto so oza na yesu te okrake bango mindele bomona bamibwakaka na baimmeuble biso baafricain tellement tozaka bato mpe kaka ya baesprit nzambe kaka sungaka bandenge mobe mais ebele mpe bakrakaka bandeko na ngai estce boyebi ke na poto oyo ce mundela lobi abanda penza kolandela ba état ya santé ya mitu ya bato est-ce que boyebi ke bandeko na biso mingi to monaka surtout ba mama ya barando ba fingana ka bele ba ko internet bango est-ce que vous savez parce que soki oza mutu oyo otanga moi psychologie ou soit oyebi moi ba mambo ya ba fonctionnement ya ba mitu ngo ndenge ezalaka o comprendre que bandeko na biso ebele ba fingana ka o mitu tuna bango esi kota malili mitu esi ekoma na moi ba problème moi ba séquelle yango bomoni po se défouler ba yaka ko finga na wana nde bomona ba mambasala wana nga tellement na ba blo ngo de ba période moko ka par curiosité tellement c'était de trop ba makelele Emmanuel azomisi boy songo la asali boy pakala ke bona bino non na tellement quelques vidéos Emmanuel kitoko nzamba lola je crois ba te bele boyebi ba période ba boya na mobile ne moko boye o aboira ba kaleso ya mobali asala vidéo moko tellement ça fait longtemps na bosani aya ko loba bande ko makambo magoda likolo liboso téléphone na milobile donc mbali boso na se concentrer na la na moi si wana ça fait longtemps vidéo na vraiment so ezala ke ngeza bien bande ko nanga tant kana tali pendant 5 minutes ngalobi mawenza mbe moi so abeli liboma ou encore abela motu
mais ba congolais ba pona bango ba mona ngo kaka que non délire ou encore eza ndenge na bango bazalaka bongo te omoni bango non bato ebele bana ba problème a mitu bandeko na nga ba mami ebele bomona ba finganaka na ba réseaux sociaux bazalaka na ba problème ya mitu bondimela ngai eza rando te eza bakoma maboma mais tellement pas mundele soki ke osala no ba dégâts te bana tina ko internet te parce que ezalaka mbongo ça coûte cher ah oui ya bomoni biso to mesana biso na ba rite bango ndengo na bomona ngo normal ezalaka normal te preuve bota ndeko na biso ka moi soki quelques mois awa na poto soki une année kaka bandeko motu déjà edoki et puis poto zane ti Congo te oke na sanzete oke de so côté ni na ta ozampiaka ba makelele wana ezo sala moi bien yango biso batu banda to ya ba poto il faut ka to bima bandeko to zo mo pepe po ya conseil na opesa yo zala na habitude ya ta ya moi ba kokenda ba vacances tu au son de ma voix wana poto moso sali kayo yango beti moi congé une semaine moi congé 2 semaines maman na papa na bima va kende ko se défouler zo mo pepe mboka mususu ya libanda ekosala o bien et osala o bien ndimela ngai esunga makasi trop place moko musala nyonso ndako nyonso bandeko epete saka ba câble courage na manike ya esengo ezaka ke c'est vrai ata toyebi balolenge ba se comportaka mais ba quand même bato yo ba na connaissance que Dieu existe koyoka ya zolo ba ke non Jésus Christ aza vivant tout ça eza déjà bien déjà départ déjà à malamu donc ngana osambela nzambe a assister manike na yebi ke mabemo ekomela ete nzamba sale grâce surtout azwa mukanda so azwa mukanda et permettre abanana ko bima kene ba congé na Congo elobi na ngata ndeko mo manike wana photo bokanga na mama Denise ngunda ya kosakana te na yebi te ngunda ngo soka si abwaka to ndenge nini mais bato lo ba manike par rapport ya ndenge ba vandi na moi ba milliers ba bato ya bwaki penza ngunda 1 mois 2 mois ba pesi mukanda boto yebi ke spiritualité pe jouer quand même sinon to linko kota na kati kuna te ba bonne chance kaka manike courage et poto zaka abweka ndenge yo moko uti koloba yango awa nzambe vraiment a assister yo bandeko elo mususu na ngai na loba avana chité ya likambo ba famille boyoki ndenge ndeko auto loba ke non effectivement manike na bandeko na poto bandeko ya ba marche longue te non manike sa famille bandeko pende ya makila ya ba demi frère ba demi sœur ba cousin direct et autres azana bango belé na poto kanda bando ebiso ndenge na bando belé na poto effectivement ezama ba solo ngana mona ka yango période ya mambo ya ina sindi na mona penda na TikTok bandeko ya manike na mona tata moko boy soki tonto so alobi maniko bo mona muto liboma wana mabeko melaye 42 place bo mona boye ba ke no manike na zana bandeko bino musana bino ka yango wana siko lelo manike zana bandeko tala azo krake kuna boza wapi bandeko ngo boza wapi c'est ça yango baloba kotalela mutu yembata frère obebi na mokili ase alobi bato bana koloba na yeke manike soko ye cette fois-ci poto ozonga compte to peso musala to ozongisa boto sala boelelo oyo bayamba yesu na ba telefone te bato poto mboka moko mystique bato ba changera bato toyebi te pona nini ezala milimo ya poto na poto bandeko na ngai bana mama moko tata moko balekanaka na poto mama na mwana na ya bota balekanaka na poto au fait mboka moko compliqué toyebaka pe te soki mpe ezalaka pourquoi toyebi te mboka oyo ezalaka na Afrique soki batindelaka yo oza chroniqueur nini batindelaka yo soko ye okomi na sur place ozonga te olobi ke novanda bato banokabelo bakabelo sute donc il faut du coup yo mo vivre mambo mboka ngo donc mboka moko ezalaka na ndenge nango ezaka ndenge yango sa nzambe mobulo poto mboka moko compliqué bandeko na bandeko base jalousaka kande boyoki alobi wana ke non na 3h du matin ndeko nazo dimission libanda nga ya quelques mois passé une jeune sœur alandanga na TikTok to sel ne pas connaissance na TikTok to sola ne trop aza na Italie grande sœur ne propre mama mo papa mo yo mtabingse na poto auta ko benga na bango na ndako yena nsuki ndeko ne mususu abengani bango penda na ndako abisi bango babima bakene balukesika okevanda pona nini ka po linga comme ça bango ba esclave basala nyonso balandela makambo bana batika bana na classe bazongisa bo basala boy et du coup so inet balobi ke no ba meka revendiquer mo ba droit ata ya moi muke na ba ndenge moko boy po ba pe batu bana bezo pe ya moi liberté problème ti suka nango abengani bango
ngala tunye o sikoyo abengali bino po bokende wapi ah sir na ebite poto kende wapi sikoyo bwana ba famille musuba abi non bazate bon sikoti ondeko na ye makila moko ndeko ne propre bota niveau batu ya mitema batu bakoma ngona ba poto. En fait c'est compliqué yango bandeko minya kolobeza na sujet oyo mais sinon poto chité et bolimbisa na conseiller kana bandeko balanda biso tio son de ma voix ozalaka na poto yaya mabolongo ernyo sonase kosenga nzamba réconforter kosenga nzamba consoler kosenga nzamba assister prière ebele et surtout kotanga mingi Bible méditaka omoni loba nzambe la parole de Dieu. Tu sais quand tu médites la Bible la parole de Dieu ezaka makomi na nzambe quand tu lis ça ozotanga Bible ozo méditer yango l'esprit de Dieu se révèle en toi molimo na nzambe eko solola na yo eko kamba yo eko orienter yo eko consoler yo eko fortifier yo donc et au fungolo miso eko peso kimi eko peso mayele ba chrétien belé ba négliger ka méditation à parole de Dieu et pourtant ezalaka riche na baneti na ba solitude boye yaya liloba na nzambe tanga ba psaume David a comment ba psaume mingi na ba solitude. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, je n'ai réconfort à Rosaranate. Ne conseil n'a pas de bandeko balanda biso. Sinon, epesi pasi, epesi mawa. Koyo kandeko na biso à moi si, kolela par rapport à la réalité à poto. Mais ainsi va la vie to lobani na aome sana kaka. Aome sana, mais je déplore le comportement des Congolais. Na moni batonso na ba commentaire. Et na place na sui vidéo oyo bazo komana que non poto ezala boy okosili sango. Ba misu balobi conséquence ya ba mafinga o bo finga ka mais bongo bato mabomo bazala na poto ba finga ko koleka mani ke bomona bango te boyebi bango te siko bango pe bazala na poto te bango ba lela solitude te vraiment mani kenza masalo grâce so mukanda et ozonga de temps à autre et chéri na yo okenda kotala eso po kobengisa certainement obengisa pa parce que bolingo ozo continuer mani kena chéri na mwa muke a obenga bolingo na ye basolo la rabanini et ça la moi bien donc voilà quoi manique courage et on est ensemble nous t'aimons et nous prions pour toi nzambe ya peso kimia et poto ka boye manique bandi bomona manique yange 50 ans du matin ça va et donc à concentrer gaga vignon sur yango show ezate malembe avant ça mamba mukanda certainement déclarer ba na amike Voilà, si on a pas mis pesata pas batata mikolo ami balaza na bango mais ba basi bazar même un peu ba jeune certainement quitter bambula ba déclarer bango donc alenda kaka et mikande oko ya bana baroya et puis voilà donc aomesana akomesana sinon c'était ça. Comme abonnez-vous massivement sur MDGTV Mafuta c'est moi c'est la grande dame avec un grand G. Sinon je vous aime et de bonnes choses, que Dieu vous bénisse. Activez la cloche pour ne rien rater surtout et bon likez ma émission ma vidéo bon likez s'il vous plaît, likez, partagez et tout le monde est merci, au revoir, bye. MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.